Voilà, merci Nabino Lisusu bande ko balandi nyonso ya LMP Denzu LMP TV na maso bozali komona ke ete tele bande kufate tele bande zali chaîne wabino oyo bolingaka kolanda ba actualité parce que yango epesaka bino ba egima pambate bomeka koyeba nini mazali ko salama na mboka à travers ya Denzu à travers l'internet dans le monde nde ici la ka kopesa bino ba news lelo to komili bino lisusu na banda kuna bino pambate soki tozali na ba fact ya kopesa bino yango wana nde bomona kabiso lisusu na ba TV na bino na pesi bino ba mbote pe nzambe ayiba kopambola bino par rapport à ba temps o bo silaka kozwa pambate kolanda ba émission ya ndeko Denzu Luzito eloko to bengi fact ezali bongo mo ya lopoto mo oyo ba mindele oyebi fact ezali eloko oyo ezali preuve moko bweza preuve dans réalité quoi donc l'axi fact et l'oro oyo ezali ya solo na yango raison pour laquelle le lot tozo mbongo na molobeli moko oyo to yambaka yele tanzata pona ko yebisa biso bayindo ezali boni lelo oyo bozali ko yamba yeli susu na bandako na bino elongo na ndeko Denzu Luzito bonjour pe mbote wayo ndeko wa biso to bengi na manaka wa mboka ma tondo mingi mopanzi sango mbuta Luzito yambo matondo na mokonzi bakonzi nkumu ya bankumu fumu kimbangu dia ntongonwa wapi oyo andimaki to komisatu na boloko pona kipwanza ya filika ya biso bana bandombe ya matondo ya kimpavita tumbama na moto pona bosolo ya sango oyo tozokoba nango lelo biso banganga ngunza pe bongo bakoko ba biso batelamaka pona lipanda ya mabele ya filika mokakozwa na bana bilaka esika banso bozwami kolandela biso topesi bino pe bayenge kino bolandi bolamu nde bongo lelo lisusu toye epai na bino na lolenge mokili eza kotambola pasi pe mawa kolala ya bana bayindo mokakozwa bolandi biso malamu. Merci na manaka nyonso oyo tozali kopesa bino tosili koyamba invité oyo asili komi se présenter Tata Ngunza. Mais Tata Ngunza tomoni lelo mokili ndenge oyo biso moto loba na manaka mapoto ke monde maningani. Monde eningani na nini. Lelo tomonaki bayindo partout tozwami na 5 continents du monde, toke na Océanie, Afrika, Amerika, Europa pe Asia. Place moko kimia lelo ezali ezate. Est-ce que to komi na temps de la fin ou comment? Yango raison pour laquelle na briefing to bongisi na nyonso oyo olobaki est-ce que eza fin du monde ou quoi par rapport parce que ni miswali boso to monaki to moni bande ko bakomi wana yango esengi to benga yo lusu na lombango mingi. Pambate na nyonso ni miso to salaki ya liboso. Oyo silaki kolobela ke mwasi ata mimi zemi pendant 9 mois soka robota kaka est-ce que lelo vraiment ke Tata Ngunza place amemaki biso vraiment ke nayebi ke Antonio Langaba azana matoya koyoka azokozela kaka ba contradiction un grand merci na yo nzamba pambola yo Tata Ngunza na nyonso oyo lobelaki biso bayindo bayokaki bakomaki pe bazongisi biso lisusu ya to bengisi yo est-ce que to komi na fin du monde ou quoi? Pesa biso na réponse Tata Ngunza. Matondo mopanzi sango na mutuni ezali malamu pendenge ba réaction ya bandeko basali mokakozwa na bango masolo ya fin du monde ce kolobela yango elobama na Bible bedi babiutu l'an 0 nde babandi na mokonza bayuda Jésus donc e bandi ute bandeli ya kozala na histoire na l'ère chrétienne la fin du monde donc banda kuta avant kutu wana Joël parle ba mambo ya ba fin du monde wana donc so toko tamba na bino elongo na mukanda ba payo bakumbaki tokozwa Marc donc Marc 13 oba na premier verset okiti mona histoire wana 8e ti 10e omona makambo oyo ya fin du monde ba portrait ba tuna ye ba signe du temps oyo makambo ngo salama bina bango ba guerre ba nation eko bunda entre ba nation royaume contre royaume banzale kozala moni pina 10 alobi ete il a fallu ka makambo oyo esalama mais ekozala na wichona kaka azoba ite ezana nous au commencement de la douleur mais alobi il faut na nous sango na Yesu wana etambola mokili mobimba moni pas fin du monde ngo elobamela
sikoyo sango ya Yesu si etamboli mokili mo esika nini kwenini évangile ya Christ ya Jésus ya Israël et comité sika nini ba missionnaire catholique ba comité na kwenini ya monde si ba komi donc toza sikoyo na fin ezali fin du monde ya planète terre te kezala détruit omoni ndenge eyambeli ya baimboka to bafricain ezali yango bakimi mbangu kosambela e bazotala signe du temps oyo ndenge eza kosalama baguerre ezala avant kutu maloba oyo Jésus aloba ngo bapotre baloba déjà baguerre banzala si salama e baévénement oyo lisusu eka koreconfirmer lisusu ete makambo wana ebel et bien bakomi na suka kasi eza suka ya destruction ya humanité te ezali suka c'est la fin du monde de l'Occident. Ezali suka ya mokili ya loposo pembe yendo ke na suka. Pambate araignée na trône na ye Christ wana Jésus. Na ba colonisateur ba européen, ba impérialiste si ba araignée. Yango komona ete nouvel ordre mondial oyo balobaki ke personne peut s'y opposer et ba kanisa ki ke bango bamti esika ya Nzambe. Or, peuple moko a soulevé contre bango a lobi ete non. Nouvel ordre mondial wana ye aboyi yango. Il y a pensée unique. Il y a mono polaire. Il y a ligne multipolaire. Donc, après si ba voix na ba nation nyonso ezala na gestion il y a nouvel ordre mondial. Russie aboyi yango, Chine, Corée du Nord, idem. Pe ba mboka mususu ba lokola ba Iran ba Inde pe na CC wana zomona. Donc déjà ba komi na renversement na bango ndeko mona ete par preuve ya makambo tozoloba fin ya règne ya Jésus. Donc okwea ya Jésus déjà eza inévitable non négociable. Donc Jésus azokita komataka susu te soki ya kiti na bana na ye parce que la Bible est permettre colon a esclavagisé, a dominé la race noire, et l'humanité à cause de la Bible, a kende partout dans le monde. Na évangile ya Christ, ya we permettre a dominer a comment na bokondi sur toute la planète. Si que la Jésus déjà contraint sili, il faut akita, pas okita. Là elembo nango yango ba soulèvement ba zotelemela boko. So bokondi ba kola kotelemela ngo ko tsango misapi, bokondi wane komina na déclin nango na kokoya na yango. Prévenir que même nature. Moni tata mokeli aza mayele koleka, pesa biso ngonga mopandisa ngo milef. Omoni ba une fois ko sosto sa bango malonga po bazui 5 siècles ya kombo ya christianisme, ya kombo ya Jésus. Et comme il craponne ma classe et umeli pena na moyindo. Mais il faut moi tamingi po moyindo lavage ya cerveau ya mémoire na ye ezonga loleki tata mokalingela ki po aggraver sikoyo bo tata mokeli ofu mokimbango ayela kibiso. Na le 25 au quand tozali novembre et octobre au tozali 10e mois et au tiko le événement moko planétaire ya bat batiango kate parce que leki na ouest ya Europe na est ya mikila bapaya Europe éclipse euti kosalama mona photosynthèse ya éclipse wana photo wana e bimi na ekati parti donc e pesi biso ke forme lolenge oyo pomme ezalaka bakati ndambo elobi nini tozongi lisusu pays puissant oyo eza pouvoir militaire économique c'est États-Unis awa nde yana mutu moko Steve Jobs ye azwaki likanisi ndenge ezalaki données spirituelles abimisa marque ya téléphone ya appareil Macintosh oyo bongo tobenga iPhone forme nango bilili yango bako lukela bisongo batiango forme ya iPhone nango eza pe forme wana komona bakata partie elobaki nini tata mokrediasi asymbolisaki yango sans bango batenir compte donc ndenge tozokendele boye na fin ya règne ya Jésus ya fin ya règne ya Occident suka loposo pembe kokwea na ye déclin na ye yango omona na forum oyo tolekaka lobi ya Poutine alobi abi le monde eza ko traverser eza devant
la décennie Otozanango, la plus dangereuse depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et malobana Isaiah Makasi. Déjà, Aza déjà n'a pris à kobeta ba bombe sale. Wapi oyo ba radiation ekolata eteni yango ko kende ko betelela. Akol déjà na suka na recours na etika na okaka bombe nucléaire. Bilembo so mibale wana etalis ete une partie ya planète Terre ne ekolongwa. We are the world. Et yembamela awa, nous sommes le monde. États-Unis multiracial. Mukino bimba États-Unis symbolisé puissance du monde États-Unis. Et ils font déjà c'est déjà bâti symbole wana sans babayeba. Tout est spirituel, tout est communicationnel. Donc ba bomba ale ko beta ekolongo la partie ya loposo pembe. Tozo banga soki eza ekobanda na mutu awa. Une partie de l'eau, comme la maille, et mungi et la quitte. Toza kolobele la makambu oyo na bonfumu kimbango. Ko kita na bongo na nesonyanzila makambu oyo. Donc mokili ya loposo pembe mokili ya bana ya Jésus. Basali mabe ya koleka. Ya na religion mon côté, tobi malamu, bonzambe mon côté. Na barasi nyonso autorisa mariage gay que moi si mbali babala na soki la religion chrétienté la pédophilie est ascension bandaka na religion na catholicisme na catholique bango batu batambusi bible na monde babinzambi soit déjà ba pasteur ba foi chrétien ba kanisa catholique ye Jézabel azali bebi ye mokonzo ba baza bana ya Isabelle wana bana catholique parce que bote ya kaka na ba écriture au catholique assoutira en joutant yango ba bote là quand comme Jésus est la Bible na Marie yango ba bote là et ba ko changer ba critique te ça pour autant catholique a validé yango to andima ko changer Bible ndenge pape kuta lobi ete ala na projet kutu ba bimisa la nouvelle Bible parce que biloko belé ba longola pona pide pona ko kotomisa ba foi ya batute omoni donc c'est la fausseté la christianisme c'est la fausseté et ça positif et pas na bango poser la compatibilité na milimo ba Abraham Isaac de Jacob ya bango le poso pembe ya biso to na oyo ya biso tata mokeli atina so mfumu kimba ya kimpa vita mutamachua ne bango ya biso pe ba koko na biso biteni so ba fandaka ba ebaka botata mokeli bonzambe moni des traditions, des cultures, des bokoko, yango na racine na biso, oza ko faire vivre l'homme noir, oza ko alimenter l'homme noir. Et ko boya makambo la ko kata ba lien wana na tradition, na culture, na bokoko, oza ko séparer yo na Nzambe. Alors l'homme sans Dieu a ko sala ni po Nzambe za père créateur. Donc mutu oza na bomoko na Nzambe akelaka. Ami sala ka o nyonso oza na ngoposa et africain a croiser les bras de la nyonso basalela ye. Donc, tout ça, le malamu ne tinda ya mfumu kimbangu. Kokamba maniso nyanzila, makambu oyo suka nango seli kokisi. Tolinga te, tozo kokola, tozo loba. Bayi mboza bongo précaution na makambu oyo mokili, eza kolekelela. Eza pena guerre physique te, parce que lelo, ba religieux, batu ya Nzambe, ya eteni ya russe, ba intéressé, batomboli mungongo na bango baza ko de sataniser Ukraine. Donc baloba tout ce qui est l'Occident est un satanisme. Il faut que ba de sataniser ba Ukrainien. Donc ba orthodoxe ba telami même près aussi mamanduki que la guerre sainte. Donc baza derrière mon compte bango président Poutine. Dans le niveau comme les donc, il y a un recours spirituel. Donc, dans le monde spirituel, déjà, Jésus a son trône. Déjà, azokita. Et to comme dans le oyo sikoyo, mbenda e balukeli fumugimbangu. Donc, fumugimbangu afane mbenda zo telemak. Nebongo eza moment malamu oyo, bayinde bazwa précaution, gouvernement, kobanda na Congo, pe Afrique nyonso, ba ete, tourner histoire oyo fo africain, amilengela. Abongisa pambate
na mbanja sana fumuki mbanga aloba ke loko aloba kini alobi aosa lo samba osenga ba bisimbi nyonso esimbaka bekuke minei ya mokili ebeta loposo pembe Occident pamba te lobi kwa moyindo il faut ezo dépendre na kokweya ya loposo pembe ya Occident pona nini lelo conception mémoire pedi ya moto moyindo eza braqué na l'homme blanc na l'Occident donc futur na ezo mona sans Europe sans mundele ndeti Afrique eko disparaître ndeti Afrique eko zala susu te na mokili donc apesi kondima nyonso azotanga kelasi o mundele mutu a programango asali nyonso balangi ye amoni malama koloba balangi étrangère o tu mundele alobaka yango ye pa linga loba kolata na ye kolia na ye alinga mekola mundele donc azosala nyonso na conformité ya imitation ya monde occidental nde siko ezopesa pasi po lobiko moto mondo ata la direction ya lobiko na ye donc il a fallu espoir ya loposo moyindo eza loposo pembe il faut bango bakoya nde akona kola na déception na désespoir po sikwazo ampifo pe bokasi ya kosalela cerveau pe fox énergie naturelle na ye po akela oza lango posa lelo moyindo aza incapable ya kosala même bilanga aza incapable même ya accès na minéraux na ye et bapiaki minéraux na Afrique po na nini po batu musu ba osala ba guerre po ba yiba kango bazoka ngo illégalement te eza mateya veut dire rendre biso docile veut dire comme si biso ba goyi ba bolele veut dire ne reprend le monde ni les choses qui s'y retrouvent donc ba désintéresser biso mokili na biloka mokili donc message ya christianisme etaye biso tozala ba affaibli éternellement et bango bazwa siko copier koyiba kozwa ngona makasi nyonso et tokomi susu kolela nzala kolia susu si plan social eza susu malonga te komi susu koluka bavoye koya susu na mikili yango kolanda lisusu bozwi o bazwi kaka na mboka na biso et pona nini te biso moko tokosenga na tata akela likolo na se na nzela ya mfumu kimbamba koko na biso bapesa biso pe mayele ya kosalela minere wana po mayele eutaki pa ya nzambe minere wana batika ngo nzambe siko ndenge nini biso toza koboya kosenga mayele wana etokota pe na fabrication na création wana na transformation ya ba minere na biso donc il faut te tourner regard siko na fumu kimbango kama te bokonzi siko eye pa fumu kimbango lolenge kaka bana bayindo bazopesa mukoko na fumu kimbango nde tokende na pasi makasi na bayimboka bana Congo pe bongo bana bayindo en général tozwa ba précaution la nzete eza kokweya longo na sa nzete so za na sa nzete okolela yona nani ba précaution o toza kolobaka na bino mkolo na mkolo et bientôt ekokokisa mama tozolobaka ekomona na ya solo babebisi mokili basali mabe koleka lelo bazoboma bana bayindo na ba moyen nyonso parce que na kisi ya komela ezota libanda donc elo veut dire en 100% l'homme noir azo consommer aza utiliser tout ce qui vient de l'Occident libanda continent et l'air bango bia ba okeni na kokweya l'air ba conflit nucléaire o déjà zo banda kalate et Afrique akosuka lolenge kani africain akovivre soka zu précaution to lelo yango toza ko benda matoyi yo mutoyoki ozwi responsabilité ya koloba ete na yoka kitete oza conscient na sango oyo sanga lobiko ya loposo moyindo to sela ngo makasi ekomela bayindo ya mokili mobimba tozwa ba précaution pamba te maimale kaka makola na Égypte antique bazwaka chance ya ko magasiner 7 ans selon Kouma zwaka songe parce que Pharaon azaka na soutien spirituel ancestral ya bokoko lelo ba dirigeant na biso africain et baza na soutien spirituel nini ya bapaya bonza bapaya nini bokozwa ndoto baye ne bokozwa conscience makanisi baye ba ete lobby passe zoya ke makambo onenge ba ndenge ya zambe bani kopela ekozwa za ekotambola zamba mobimba ibali na point na Ukraine
mais ils ont réellement bitumba ya Poutine na grande puissance na l'Occident. Il y a un moment baza ko soutenir Ukraine parce que ko ya Ukraine, ko ya Occident. Lokola comme na moment na libabe ya ko kita, il faut akita kaka. Total ici nyonso na pole na yango milengela bomoi. Pamba te lokele ki bomoi ezali te. Lobi epa to kende. Pasi ko sala makasi na Afrique, na Congo, pe na mokili mobimba. Na base tozwi ngonga yako sembola mai o malonga ndebo tozongisi maloba epa ya mopanzi sango. Voilà, matondo mingi na Tata Ngunza ndenge asili kopesa biso facteur alobi ebele to tikila ki etana epambate poto moyindo ayoka pambate emema biso na ba factite kete no tata kosi na yango raison pour laquelle ndeko donju tata olobi ya mingi mais na kati wana toza na ba sous question oyo esengeli tozongisela yo par rapport ya bana na Nzambe bazali kolanda tata lelo otangi kombo ya Jésus azali koya alongwe na tonne pambate bolobi biloko ya mundele Jésus ayilaki biso bato bayindo te ezakaka eske tokomi pena na fin du monde bien nde ezalaki révéler lelo o mekempe ko partager opesa biso exemple ya Jésus. Non, tu peux cet exemple là parce que la foi chrétienne est dominée planète Terre. Partout où azali puissance mondiale c'est États-Unis, c'est la foi chrétienne. Total va prêter serment la Bible. Donc bangonde bato bazo kambalo mukina ba structure nyonso eza inventé financé par na bango. Donc ce qui Jésus déjà azolo na trône a détrôné déjà bazali na décret na bango, ça veut dire na soutien spirituel na bango bazala kanango na mayele o basaelaka déjà comme na pante na décret bazo kita. Lokola bakoboya loi ya complémentarité bako kita pena makasi lokola basali mabe mingi koleka. Ça veut dire soizaka batala iPhone et batala Eclipse et salaire qui ba solution ba longola bango na map monde. Vraiment na yango raison pour laquelle lisusu tata na kati exemple oyo uti kozula biso lisusu ya Apple ndeng to mona racine oyo eza na Macintosh eza na ba téléphone oyo to bengi ba iPhone tout ça en général nde to benga yango par les plateformes nango basela yango na software to bengi bango na kombo ya Apple. Donc ozuli biso exemple wana ezala ki révélation bien ezali kaka estimation de ozu omeka ko expliquer na biso lisusu te ngunza za mama mokili o ngunza zo loba ezote pa ya tata mobali pa ya tata mokili na biso ne fo mokimbango nde to lobela ngo boye. Donc bakotike loko moko ezala kati na bio net to loba ba verset mingi to zo pesa bakomela ngo samba eba bike Jésus ayaki pona tribu ya Israël eza na Bible le bazo loba ete bakoko sambela Nzambe oya uti libanda te par rapport ya ke andero ya Nzambe o bakoko no ba sambelaka batia na Bible sans pourtant beba ke lobi bana bilaka bakoya e bakotangisa batuka ka verset wana ezaka na Deutéronome 7 à 8 tango na français courant Deutéronome 7 à 8 okomona pena ke pedi baza ko interdire moni okoko sambela Nzambe ya mupaya te o bakoko basambela te yo zala mtaliboso ya kobamba ye mabanga moni. Donc ndebe to bilelo et Paul wana esalamaki kati na bango pour dire que et pas tozo kende bo bebisi ya makambo tandenge bakokata bino na mokili. Donc pomme wana États-Unis nde to baki représenter pouvoir mondial ndebongo esami awa et comme la référence États-Unis à iPhone eza marque américaine ya bango bakata ndambo wana. Donc ya to lobi bedi bango bedi bakolongwa na une partie à terre ekolongwa et pas o le poso pemba fandi kolongwa ce qui pèse la pe biso abatu bakobanda kolongwa la biso ngo parce que ozoka na sangwa omoni bombe oyo ya Nagasaki na Hiroshima ezaki ba 15 kilotonnes ba 20 kilotonnes mais bombe nucléaire bombe anatomique au Poutine a sali tata eza 2000 fois puissant que bombe oyo américain babloka kaka na Nagasaki na Hiroshima eza catastrophe mondiale ekolongola kana ni partie mabele zongi mai eza bien quitté badi baosaka na pona ba ebina nuteni ni makambo ngo ekolekela le poso pemba sali mabe moko incroyable même Nzambaza contre bango dongi basali mabe moko leki bakobetama bakolongwa na map monde une partie mabele kolongwa ndenge kaka bilemba tolobi ezali
bientôt kalata wa mou yindi pena le mou baluki mai na batu ba grand ciel na nini boke tata ngonza vraiment ça va ka boy mais mission mona e ko zonga lobi ah bon tata ngonza soki to mizone l'Afrique te tata so écoute wa OK kaka. Ah bon? Vraiment, raison pour laquelle un grand merci Nathan Oyobozui, vraiment que Nzambe a pambola bino par rapport à Watana bino na koyoka lisusu Tata Ngonza à travers LMD TV. Vraiment, mais Tata Ngonza. Parce que nini oye sali biso ba yindo le loto ya ovanda na mboka mindele. Kasi pauvreté oyo mpolo poso penda teli biso. Moni. Et les pauvres en esprit car ils hériteront le royaume des siècles. Na livre ya Romain parce qu'il y a moi celle qui ba désintéressé na bango cause la riche parce que être riche déjà ça commence par les pensées par les spiritualités ne robo ya kimobola parce que moi ndalingi kimobola parce que ba déjà difficile ko la chamois les kanatou binegui de l'homme blanc veut dire à pesa bokasi ba verser wana tout ça va faire appauvrir africain les africains zo ba qui fait du monde monde kozala. Baby amisa ne makasa ko ya kosala musala te ya ko lukate fait du monde kozala. Ya musala qui affaibli même ba itana parce que to ba boye ba konza mboka ba tani une école catholique bango nyonso. Soki lelo la bonne éducation ça qui la catholique chrétienne o bango bazo pesa. Mais faut avoir ba fruit positif na ba institution ya l'état parce que ba animateur wana nyonso ko ba na présidence tio kita. Batani na école na programme scolaire de l'Occident. Mais tali ba fruit na bango no sommet. On connaît l'autre par ses fruits. Ba sali bini avancement en Afrique. Donc éducation ya mundele échoué. Et faire évoluer Afrique à rien. Afrique Maghreb. OK na Afrique du Congo na baza ba sambela nani ala. Idem, biso sambela Yesu, idem. Donc 5 siècles na kombo ya Jésus, ya Mahomet na bonzamba bapaya et avancer Afrique na rien. Il faut que conseil c'est ça là tokata siko ba lieto longola et disons foi chrétienne wana na islam to longola ngosko to zonga na foi kimbangisi authentique tout c'est la tradition na biso na ba valeur na biso inné moni l'orgueil il y a ba diplôme il y a l'occident ne bomi ba valeur inné abatu mutu muso ana maîtrise ya langue te ba bengi zo ba nzoka yende inventaire na bien savant na bina lobby. Bana combien o ba distinguer to batabo bana combien o ba sala ba bisasa na ba sala hélicoptère sala avion sala machine monter et ça na mai mais D6 ba surtout pas même diplôme d'état moni wana bana bayindo na ba komwana na Afrique wana ba le kalika mais gouvernement te maza inconscient azo ateke bango ni ba kwende kolonga biso na pasi bozui bango botie ba moyen po na bango. Nde ba ko sala bilo na mbele eteka mbongo nde misala en Afrique. L'Afrique a pauvreté est inacceptable. Mais ça botutu ya christianisme nde appauvri ba indo botutu ya islam nde appauvri. Bonza ba pande et appauvri biso. En réalité africaine est riche. Donc ngonga e koki ya koloba nde to za koloba boye. Ba pe ba boya to ba kozanga te ba kozala. Mais buka mona buka pukila moni nde to kende likokisi fumuki mbango aza ya ko telama nde azoloba na nzela ya bana naye banganga ngunza matonde. Ah to komi na biso ko chiter vers à la fin par rapport ya Begima par rapport ya briefing auto bongsaki pamba de to mika ko partager bongo na Tata Ngonza par rapport pe ya biloko oyo botindela ki biso Tata Ngonza. Mais au pessibiso réponse moko spirituellement mais sur le plan physique de l'osok totali et le resalaki biso bayindo peto ya anamboka mindele isa organisation parce que mundele a organisé neto yeto kuti awal tata moko te ndengi biso toza anamboka États-Unis ko banda na première primaire ti toke na secondaire Arolo bake afuta même $5 pour l'inscription. Moi, on a bien foutu pour la Minerval. Mais dans la bambo, on a vu ça pratiquement impossible. Sauf que tu exemple, on a un facteur moko le loto comme on a ailleurs. Les lobbies sont tout aux awa. Nané. Sauf que tu
toloba boye bapele o tozwaka na ba neve na ba nièce na ba cousin na ba famille on ne parlera pas omoni donc tolobela yango te mais sur le plan spirituel oyo lobi wana eza ya bino ba serviteur ya bino ba nganga nzambe wa ya mais sur le plan physique so total bon organisation ke ba yila ki biso boye omoni côté kuna tata ngonza to éviter de l'autre tata ngonza na nyonso oyo bimisi biso wana sur le plan spirituel mais sur le plan physique omoni exemple to pesi hein pour que musikate parce que bato ba Rolanda bakokomaka bakolobaka pamba te basepela minga non ngana sepela rande ko denzu ndenga zo kisila tata ngonza biloko wana vraiment que un grand merci na bino tata ngonza to comme nous ko citer vers à la fin ye mission na biso na nyoso oyo lobaki margué yebake eloko moko etinda ki biso to ya awa pauvreté te so pauvreté te fallait pas bana ba ministre to za na bango awa matondo mingi omoni hein matondo na bati déjà question déjà autour to saisir yango bien vraiment aujourd'hui kaka aspect éducatif scolaire kobanda na parce que maternité awa disons to ba gardienne awa crèche dans cher to ba futaka mbongo mais première primaire tiyo qui non silisa high school wana nyonso eza gratuit il y a organisation et ya kana force de penser c'est l'œuvre de l'esprit moni leki bo moto eza kati na yo nde okozwa ko konzi ozwi sikoyo veut dire représentant ya nzambe na physique boko s'organiser et bosali makambo lelo bon maternité ah est-ce que bike za payer ça trop cher est-ce que bike na ngola kobota ezofele angola kobota na ngola la paix africaine kobota ezofele angola kobobe parce que là ba pasteur to ben na christianisme mingi na mili mwana ba paye comme kwa kota bisika nyonso alors angola ko comme sous ningi comme na ba faiti boy la christianisme ça venir ce que côté ezo paralysé tout mobimba parce que papa vomi ko tokamba na biso do kamba makab na tradition culture na biso mais les besoins zora boza papa les bebisa nyonso bokoma na chacun pour soi Dieu pour tous mon yanga parce que biso na bokoko te baka te cousin te baka yaya libota pe botele pe like soka bonya bongisa bino elo ezate loka ka kia kwa donc ibota na bino ka bongisa donc égoïsme qui est makasi donc tozoli to ba été même ba classe ofele ezaka ka organisation na bino les boza na compatibilité na milimba koko na bino beaucoup mokonza kozala pona bolamu ya bayi oyo azokamba te classe to neti ko du Congo ko futa pas même classe, pas même maternité, pas même hôpital. Donc, comment ça n'a des ressources minières naïe, ou le seul est un kitanaï ou le kamakasi. N'a pas nyungu au batu bazan na ya Congo ba payer musu parce que bate ki bana ya Congo. To sale misa to que même États-Unis comme puissance pour na Congo. Bombe o ya sala wana azwa iranien mafuta facture pa ya nani. Après ça mbongo pa ya moindo ni pa ya impérial pa ya président ni na akena o sengambongo. Donc il met azo devant Congo. Parce que comme puissance après deuxième guerre mondiale, azui leadership pendant mondial. Moni. Ya moni pe petit pas boy yango lelo azo ba na ba Chine wana. Donc il y a problème ya organisation, to organiser. Même na Congo conscient Congo ba tia classe ofélique, mais faute des moyens tout ça faut encadrer kende. Donc il y a un problème. Les problèmes ya bango ezaka keloko moko ba faibli ba pauvri moindo so bongo ministre parce que aller à pauvreté ba comprendre que bongo za raison ba na ministre bazo akati pona ko faire sécuriser bango te ba tient insécurité en Afrique parce que ba guerre en Afrique alimentée créée par les occidentaux plus grave que bango toza awa États-Unis za derrière makamana nyos parce que ayebi que soit tribunal kimia moni tolobela mutu moni mokonza Congo faire une vocation ya Congo Congo aza lokola ba mboka nyonso te Congo aza mboka moko aza Congo aza pays clé aza pays vie mona Congo donc Congo aza partie ya lobiko ya Afrique Congo zo mona wana donc on va doter qu'on a ba capacité na ba minerais pe ba cerveau na ye Congo le local batu kala ya Congo ka Congo na ba ke Nangola même na militaire ba bundela ngola bana Congo to ka Congo na configuration ne batila nka lelo to ke na bon ate o bundela ngola Congo na matériel et contribuer na ngola Congo na batu ne batie ko sala ko tomba médecine na Afrique du Sud Congo na go monaka donc Congo ba cerveau mais le la christianisme eza venir au côté de bebisa njoto mobimba yango Congo azoza azalelo le ko la katikali peuple moko musical abina kaneka ngoni
Donc benga bato basa bilanga bakoya te. Mais ça conseil même porte mais kobina nde azali la nzala ingeta abina ne kaka abetale makolo akende makolo na gongana na énergie na ye mais oya ba ete après conseil wana na bo moyeni e bakseleni kato azoni kana vie na ye tata godza ya pasi kaka to solution il faut tobima force ya équipe les besoin équipe ezaka force ya moko nesaka une meilleure équipe. Si vous avez faible équipe ezaka affaibli, vous avez babi pola. Parce que Congo la moko na affaibli. Tala a ndenge to parachute, tala a ndenge bilangizo en plein. Tala a ndenge lelo oyo tozoli lelo ikre na pesa so ba blé tout ça ba céréales tout ça. Ba yebi ke mabele eza richesse on tamba pesa ka bato. To exploiter mabele. Mais non, à Congo a boy ko exploiter mabele. Azo kenika koteka minéraux na ye na illégalité nyonso aboy ko structurer makambo pona ni papa mbate azo tala poto ezali awo kene ko bwaka ngunda awo kene ko kosa makambo ko kimela poto ate ba bien na ye mwasi na ba na poto ya monde ke funda ba il faut poto beta mais il faut poto ekweya ya ko ninge ta fait le tabika na actuellement ça il faut ka balongo la bango tata donc partir à pour tata to comme consulter moment vers à la fin parce que toza likambo tamzimani tata to peso ka question ya suka pardon to pio ka 2 minutes sikoyo pamba te avant tout ça la synthèse na biso to peso ka 2 minutes tata question na biso ezali clair comme ma biso mulaite mais biso na lombango mingi parce que Alain Vango motema ya Keren Mazingu papa mapasa na mama pasa bazali kolanda biso en direct na levé André Kabisa motema ya mama Sylvie bazali kolanda biso balobi denzuku kindaka mulaite vraiment question na biso asuka to pio ka 2 minutes pamba te to sala synthèse na biso sikoyo na nyonso oyo lobi moyindo boye parce que baninga babongisa na wuti na ndengi yo moko tuko lobake organisation sikoyo biso bentelo baza tellement belé basage baza mukie ne yango na po moni de fête na biso parce que omoni même bato ba Holanda biso ta naka na se omoni commentaire bato ba komaka wana ezala po na suite émission suite loko ezala lokola sport so que équipe est poli bon pesa net détail ya bino bomoni mais congolais omona bentelo ba komao ebele mais basage ba commenter ba otala kaka nde ba komeka ko maintenir c'est pour cela omoni Afrique et bebili bongo parce que surtout Congo bentelo bazana yeso so bata mulongo ya intellectuel na yo moko nganga nzambe okubaye question na biso ya suka esa shibwe tatango na yebike ba ndeko bokata parti wana botana ba TikTok parce que za parti moko oyo ba congolais nanu ba yoka kite me ba yebi mamunde ko denzu alobi yango raison pour laquelle question na suka tata na nyonso o to lobi na nyonso oyo moko meki ko analyser par rapport à ba question na biso ba yindo basala boni matono mingi na mukuse ba yindo ba tombola fumu kimbango balakisa fumu kimbango na Israeli na bango mukona mukolo na ifandeli na bango vidi balakisa bofumu kimbango pamba to komna ngonga fumu kimbango ingwenda fumu kimbango ntombo ya fumu kimbango da fumu kimbango sikazwi reni na ye sur plan spirituel nde physiquement bana bayinde partout bazali baklakisa bofumu kimbango na Israeli na ifandeli na ileleli na etamboli na elobeli na kozala na bango na mkila musuni balakisa bofumu kimbango ba tourner ce regard vers fumu kimbango pour lobiko et comme na boka fumu kimbango Congo porte ya lobiko ya Afrique Congo a la responsabilité ce que les lobes africains bazo nyoko malelo ba na ba pasi pamate Congo azaya kolala Congo a sala yako telama pamate ayambaki mobikisi o abandi na Congo Congolais ayeba fumu kimbango pour a exporter fumu kimbango na bandeko bayindo ya mokili mobimba matondo. Voilà que Tata Ngunza a fait ce mot de la fin naie Tata Ngunza 2 ou 3 personnes oyo ko pesa mbote pambate tout ça la synthèse tout sukisa émission. Ye moka kozwa na batata pe ba mama pe bana matondo. Voilà la raison pour laquelle Aotolinto Kabanana Tata Ngunza na kolanda manaka wa mboka na yango ba rediffusion maso bokozwa yango na Denzu LMP TV oyo ezali bongo to kabuli bino Benfo News parce que bo déclarer ki pe ya trop bolobi ke na télé banda batu musu ba déclarer ngana zaka na posa kolanda yo mais ba biloko na bino botsaka ya kobina na ba feti balingite yango to kabuli oyo etali info oza la pasteur
ozala serviteur ozala saper info nyonso tutoko landa yango sikoyo awa na Denzu LMP TV ndenge bozali kolanda na manaka mwa poto ezali bongo koleka epai ya mama otobengi la croche epai ya mama Feza ndeye azali kopesa biso manaka ya poto na manaka otobengi ya monoko wa mboka ezala lingala portugais nde na swahili bokozwa yango pe kaka awa me mama ya swahili tozoko luka bato ya swahili nde yeso ka leki nde to representer bino me na manaka mwa poto oyo etali ke lingala au portugais nde bobengi ndeko Denzu Luzitu po oya koleka na plateau oyo bozali komona ordinaire na yango un grand merci na bino baso bozozo atanya kolanda biso pona kosukisa tolobi ete boina otata ngonza apesi biso bayindo biso mbaso toyaki awa ba oyo batindaki baza ba oyo pe toyaki na befort privé baza ba oyo pe famille ezotalila nango te azoviva neka ndengwana bazali mais raison pour laquelle ezali ke to comprendre moment nini to komi moment nini oyo tozali ko traverser yango raison pour laquelle pona kosala synthèse ya nyonso tata ngonza apesi biso ba facteur misato alo baninga ba organiser lelo parti ndambo ndenge bomona ba image ato zoko illustrer moi signe o ya Apple bomoni yango ya kala mais botala ta o tata ngonza yeko ko expliquer biso yango mais symbole wana lelo soki to keika na ba réseaux sociaux to luka to sala découverte nango par rapport ya o tata ngonza lobi to mona te yango bomoni raison pour laquelle to lobi bentelo ba obima par rapport ya malobo tata ngonza lobi yebele yango wana pona to keni na biso musika te na ba commentaire na bino bo like mais bo s'abonner na chaîne oyo Denzu LMP TV ezali chaîne équipée sabino ba facteur na yango pe to zo mbongo na équipe oyo zo mbongo na République démocratique du Congo et pa ya Christelle Vanga et ndeko na biso Christopher nde bazali bongo kosala musala na mboka Congo nde à partir de la semaine prochaine vous allez komona ba rediffusion oyo bana kouta en direct de la ville de Kinshasa raison pour laquelle bo bengi biso na 207 239 08 10 un grand merci na les réalisateurs du régie Christian Lebo Vango ye asimbami bongo kaka pona kopesa biso elengi obo moni na son ya kitoko boye na image ezala impeccable yango raison pour laquelle Kendeko Denzu FC Bino bye tokutani à la prochaine édition merci.